Kolinanga ya diama Gisele Umba Kolinanga ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir. Bonjour chers amis, vous êtes bien sûr Diamant Noir TV avec votre simple servante Gisele Umba bien sûr. Aujourd'hui dans mon émission Tout à débattre, je suis avec un grand combattant. Sans plus tarder, bonjour Odombo. Oui, bonjour maman Umba, Diamant Noir. Vraiment merci pour na koyamba biso lelo poto kotamba mon émission na biso Totu na Odombo expliquer biso CCP tanto le biango et le bien. CCDP Zali, Convention des Congolais pour la démocratie et la paix, en sigle CCDP. Zali, mouvement ya ba résistant. Oyo to sala ngona bandeko to zakana mona kati ya idéologie. Tozo travailler pe tozo luka. To apporter quelque chose na libération ya DRC. C'est ça qui est to créer à CCDP. Donc la plateforme moko ya ba résistant. En Europe, les alliés, bientôt Tokyo de Fongolango à Bruxelles et aux le 2 septembre, aux à Bruxelles, na Canada, puis aux en représentant la Bissau, à Zalikuna, des connaissances en Canada, aux alliés, puis des commissions déjà dans la Kati. Donc, ils ont vraiment plateforme, mais tous autres travailler mingi na discrétion parce qu'ils ont mouvement résistant. Mais ils ont pas un Bissau Ngwanda pour Bissau de Bigézé, papa Ngwanda. Non, monsieur Noringwanda. Azan à Pareco, ça fait 12 ans qu'ils ont coexisté. Ça fait maintenant 1 an. Donc ça n'a rien à voir avec les Alaïe. À Pareco, Izali, c'est CDPP Izali. Vraiment merci. Wana tukoti poto tunaye to wana ba question ebele lelo to tunayo o ba congolais ba pesi mosali na bango Gisele Umba Diamant Noir o ba kokyo ma panotenga na komi po na tunaka ba question na. Mais to bandi to kota no mambo muki ya Mwandansemi, yo na marche kendaki na Belgique. Expliquez bisonon pourquoi. Bon, na kendaki manifestation wana ya ba ndeko ya BDK, eza manifestation bango basenga ki meza ba congolais, étant que congolais na kendaki parce que langage ya BDK tango liboso bazaki na kati ba institution occupation, nga étant que résistant nazaki d'accord na bangote. Lokola leader na bango de Mwandansemi a rejoindre le discours au biso to bandi ko lo bango ça fait au moins plus de 10 ans parce que Tobanda qui en a 2005, discours et Banda qui en a 2001, mais je vois qui en pleure en 2005, donc ça fait maintenant plus de 10 ans, tous en a quatre discours wana. Tout Congolais, où a rejoindre le discours on a biso, tous en a d'accord naï, parce que discours il y a occupation et où t'es pas en biso. Donc le col a été comme dénoncé en gros sur le terrain, il y a un une manifestation, donc tous en a processus il y a libération en beaucoup en biso. Ils ont dit que le roi Bolobi, les lois rwandais babima, balmo va quitter. Ils ont dit quand même na ba étape où il faut tout franchir pour na recommander la place à Robinga parce qu'ils ont ba congolais pour bazo protéger l'occupation et le ngolambo kana bisoté parce que ba yebi que c'est occupation qui et ils ont ba vérité cachée belé tant que comment à la portée de tout le monde ba aux ala vraiment mal répété na mission ya bande comme sous ba yebi ba biloko bazo sala en cachette té na ba rwandais. Mais tout le monde est là, tout le monde bandimi, balingi mwana semi, on sala bamsu ba boy, mais yo za kati ba o ba boy to bandimi pour ba comprendre za ba tumsusu pour expliquer ba comprendre, il faut vraiment au comme mapenda au kitsa penza maluba ba comprendre ndeni nous expliquer on a lingala. Bon, makambo ne mwana semi azo sala te, makambo biso ba résistant tozo sala. Parce que CCDPP azo faire partir na bateau bazo luka ko libérer mboka. Parce que ils a chargé à moto mon côté. Il kamba libérer mboka ezate ke bino mamsusu bo croiser maboko na angle mo bozo tala moto musu bo si to bito zela yo liberté. Spectateurs. Effectivement, to lingi bangote. Les Kamba Congo, il faut que tout le monde a participé d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ont des congolais mususu ba les gana ba vidéo. Ils appellent les congolais mususu bo tikala ko mona bangote mais bazo travailler dur pour na ko libérer mboka wana. Mais yo zappé mutamaeli tonto tout na bisoto yebi na bisoté ba congolais expliquer biso la différence entre résistants et puis combattants Ezarani. Bon, différence c'est ali il y a résistance parce que la France pendant la Seconde Guerre mondiale les a qui occupés. Oui. Tant que France les a qui occupés, ils allaient qui n'a pas résistant. Ba résistant bazaki sur le terrain en France et na ba mususu bazaki libanda neti de Gaulle na ba staff ya bande ko collaborer na bango bande ko travailler na bon libanda. Ba benga maki ba résistant. Différence il y a résistance na ba combattant parce que ba combattant ba komaka na place mususu bazo considérer occupant les sociétés. Pona bango ye mwana wana ndeke usurpateur akoma rappel congolais.
parce que bakosenga ye ba élection bakosenga bakende ko s'enrôler bazoloba na respecter constitution bazoloba que non tozolinga alternance salama et automatiquement Kanambe a se déguisé comme un Congolais. Mais biso ba résistant tozane loko tokosenga ba payate à part ko libérer mboka. Et différence na biso na bango yango wana. Parce que ba combattant ba senga pe vérité de journée. Na so yebiango. Mais nga étant que résistant na yebisa ka bandeko keze escroquerie eza lokuta ko simbate. Parce que tokoki ko senga rwandais ti un mercenaire rwandais caporal de l'armée rwandais a se déguisé comme un Congolais. Il est devenu chez nous avec le grade de caporal. Aujourd'hui, il est devenu chef de l'État, chef de l'armée et président soi-disant de la République de chez nous. Moi, étant que résistant, je ne pouvais même pas accepter ça. Donc, différence c'est ali que et loko oyo biso ba résistant toujours luka, ils a départ et a système. Qui kokota na ba procédure ya koluka dialogue, enrôlement, ba concertation, à respecter constitution, tout sing alternance na ba occupant, ils ont la bisoté. Et ba français ba sala gango na seconde guerre mondiale. Mais au kato maluba poto moni Martin Fayulu a outi na bandundu ya kipe ko s'enrôler, to moni Félix na Kishasa a ko s'enrôler, to moni pe voilà, merci pour Osuninga. Yépe a ko s'enrôler, mais pourquoi bino na lodja, mais bino pourquoi boboui? Bah Oano Tangi ce sont des collabos au service des occupants. Parce que bah Rwandais bah crier bah opposant à Bango Lokuta. Et bah miroiter petit peuple qui soi-disant bah élection moïsa ko exister na mboka. Et Moussala makasi ba Rwandais ba sali ba créer opposition oyo bango bazo gérer pe bazo contrôler pour ba tromper peuple que non mboka iza nango na ba payate mboka iza biso na biso tozana problème ya démocratie na état de droit. Aussi longtemps que Congo na minicho yo tozana besoin même pas de démocratie tozana même pas na besoin d'état de droit. Donc ça lokola na parcelle na parcelle na bino ba voisin ba koti ba bundisa bino et parmi bino kakande bozo bunda wana muso bino to sengana un état de droit na bato ba yo côté la biso. Et c'est ça la différence. Donc tout Congolais sans exception oyaza ko se déguiser comme opposant c'est un traître. Donc azo participer na génocide na crime contre l'humanité au sama na mboka na Congo. Mais bah se déguiser comme opposant. Donc et bazali bana misala ya Barwandais. Do Barwandais baza comme ba mercenaire, bango baza sous-traitant. Yaba mercenaire occupant rwandais. Mais bah se déguiser comme opposant. Voilà, biso ba Congolais tous ont vraiment d'informations sur au diamant noraya kanango, tous kawaneza et odombo mutazuluba. Ezaka iboyoka et vraiment tout na pona likamoko o tozana ngo yo mokope. Oza tout le temps voyager au Keboy, odombo azaboy. Yo poke ça comme mo biso ba Congolais to ebité zani expliquer biso to. Bon, et là on a ebisa yo babilo wana ozoyo ka on a to bato balobaka wana. Odombo azana vie na ya par ko sala résistant. Nazali responsable, nazana bana, nazana bateau, nazwa bango engagement ou naza obligé fona supporter bango. À part musala ya qui résistant, naza ben na vie na privé. Et botala odombo na makambo azolobela ya Congo. Soki na trahir discours bo akizenga. Soko donc yoko lukambongo, toi qui yoko sala ba faire na privé. Est-ce que tali combat? Ils en a rapporté. Donc ba Congolais balinga il faut ba mona yo leki ozosenga. Ozoli la passe ba mono na nzelo za bizarre oza salité ala ba comme chrétien. Soki ba moni ozo vivre na coin na omoko na position na omoko boye, ba to ba linga toujours ba yeba. Ko voyager naza obligé. Mais à part ko trahir discours na Congo lande na ko kota na jewana te. Mais qu'on déplacer, nous sommes obligés tant qu'humains. C'est ça. Vraiment merci. Mais pourquoi quand c'est bino ba combattant, bozo attaquer caraba opposant parce que bon bazo sala pour na Congo non ozo. Ngai étant que résistant parce qu'il faut bon salanga joana ou bien. Bino ba résistant. Ngai étant que résistant, naza ko attaquer ba soi-disant opposante. Bango baza ba chaîne de Pavlov na service ya ba occupant. Lelo yo biso Moutou a dénoncé que loko yeza mission Rwanda que je salue en passant place Azali aza première congolais à l'écart qui a dit que Mbokeza na maboka bapaya abandi ko mobiliser biso peto continue kata idéologie tant biloko na tozolo bayango batubile baba tozoko ça au fur et à mesure mindele o ba ezwa ki mwana ndeke ba imposa ki biso imposteur par la force bango moko pe bakomi ko leka bakomi ko dénoncer que c'est un Rwandais. Et politique, c'est un sujet rwandais. Je pense qu'au moment où il y a un mondial, il y a déclaration. Oui, Nathalie, on va. Bon, si vous avez Congolais, qui est opposant à Rwandais, si vous avez Kosa, tu as joué un ennemi. Est-ce que tu as accusé Bango? Non. Le problème, c'est que les Rwandais, pour la base, ils soufflent bien.
pour pas se retrouver à l'aise, il faut pas créer des faux politiciens ou des opposants. Parce que tout le monde a dit en 2016, aussi peuple que non, mandat à mon qui est aussi là le 19 décembre. Aussi longtemps que aussi Congolais que mandat à usurpateur aussi là le 19, mais na kuzu bazo kende ko négocier na Ibiza, na Venus, na Paris, na Bruxelles pour na Hippolyte Kanambe atika la 1 an na pouvoir bango bazo primature. Biloko te dénoncer kiango. Ba te bele babi ketokosi. Effectivement, les lois qui m'ont indiqué que comme les lois en août, parce que Bango va négocier dans un huis clos pour na atikala na pouvoir, ndenga zo continuer ko boma biso pour Bango ba jouer ka rôle na Bango ya opposition. En plus na ena batike lié wana, les lois ba commission ko sa peuple que non le 17 décembre moi na ndeke mandat négocier là. Aussi longtemps que yemoko usurpateur Kanambe ayebisi ba congolais qui a prometté ki batu ba élection te. C'est ni oyo ezali ya ba occupant et lobby bien que bazan incapable ya organiser ba élection parce que bazan na mbongo te. C'est quoi le rôle ya batu wana baza ba opposant ezani. Donc baza ko accompagner génocide na crime contre l'humanité au sama na Congo. Biso il faut noto banano ko attaquer bango pour na to benga na ba Rwanda parce que ba Rwanda ba bomba ni sima na bango. Ba vrai ennemi sikoyo ya lutte na biso ezali ba Congolais ba se déguiser comme ba opposant parce que Rwanda déjà a dévoilé. Mais pour azala siko bien na Congo, il faut azala na batu moko boy soit disant ba opposant pour pas protéger ye. Et batu wana net siko biso il faut to attaquer bango, to mobiliser ba Congolais contre les faux opposants au baza ko se déguiser comme ba opposant, mais baza ba accompagnateur ya génocide, na crime contre l'humanité au sama na Congo, il faut to dénoncer bango. Tant to ko longola batu wana na couloir to tikali en face na ba Rwanda to benga na ba on a facilité. Mais na ba réseaux sociaux to moni susu guerre ezapekara ndengemo eza guerre entre Félix na papa na biso Ngwanda. Eza so nini ezoleka kuna. Te guerre ezali entre Félix na missionnaire Ngwanda te. D'ailleurs tout ça moni na ba réseaux sociaux. Ezali bato bazo koma. Tozaka combat mon côté. Combat auto sala, eza na rapporté parce que il faut na mekana ko remonter. Moi parenthèse moké. Na meka ko expliquer ba congolais. Bato belé balobaka keo biso to bande ko bundisa Mobutu. To bundisa Mobutu 32 ans, tozo continuer kaka lit. Non. Soko yoki mutalobi ka bande bundisa Mobutu, lelo pas continuer lit to bande bundisa Mobutu. Mutu na za na problème na cerveau na ye ou aza na retard ya raisonnement. Parce que Mobutu, na Tshisekedi ezalaki des meilleurs amis, ba osala ba jeune na bango ba aventure, il y a deux personnes. Et ba aventure wana ezalaki arrêté le 17 mai 97. Tangu ba Rwandais ba koti na marionnette ou ba tila biso liboso soit disant libérateur Laurent Désiré Kabila. Guerre biso tozo sala lelo et bandi jour ba tili biso mwana ndeke na pouvoir na Louis Michel. Hippolyte Kanambe tango akoti na 2001 na janvier 2001 ne combat oyo to sala ka lelo. Combat à Mobutu na Tshisekedi etikala jamais coexister après départ à Mobutu. Existera na ngouisouté. Etikala jamais. Et c'est ça qu'il faut faire la part des choses. Tant on moni mutazo le kazo lobo ngana bundi mingi na bandi combat na 90, mutuana za azana problème à retard mental. Combat to sala lelo yango wana, combat o tozo lobela occupation. Donc tozana rapport mon côté parce que batwana nyoso bazo le kana ba vidéo bazo lobela opposition. Soko jouer hors caméra. Alors, solano ndenga na solana yo. Basa ba hypocrite. Et de basa ba criminel. Baso participer na messe noire. Oyo occupant ça na Congo. Parce que ce qu'on koutani na bango tout, oza chroniqueuse hein. Mukomususu mener quand même ba investigation. Zwata moko na ndenga na yo ko filmer yete. Zala pena sérieuse tout na iloba papa. Est-ce que makambo ya occupation est vrai ou faux? Akoyebi so clairement que oui, mboka peneza occupé. So tourner mais pourquoi bozo dénoncer té? O kabando pousser ba raison. Donc baza ba flatteur. Baza bato bazo ndima peuple akufa. Yango nde combat ezali te ezali ke mutu moko azotala mbongo o bazo promettre ye mbongo bazolia sikoyo ezana ba fanatique moko baza aveugle bazolanda kaka buzoba mais bazo sala analyse te pour l'intérêt général ya mboka bazala ka ba opposant te ce sont des criminels en cravate mais ba se déguiser comme ba opposant. Kana question na tunyo mais surtout le bineti na Congo na minute o to vandia mutu nini oazuyezo mona yazo travailler quand même malamu na Congo na biso na minute au moni système tozana ole na Congo. Ezali lokola batwazo sala théâtre et pièce de théâtre so bozo jouer ngo mutu na rôle na jouer yo ba yo babi yo za la patron yo za la mwana musala yo za la mwasi yo za la mutaliboma yo za la oza tout le temps la cuisine mutu na rôle na mais ça pièce moko ya théâtre bozo jouer na zone où ezali occupée militairement économiquement financièrement politiquement bazala kana opposition ti et pas ya ba Rwandais parce que nazo yebi so parce que na yebi le pourquoi et pas ya ba Rwandais soko za na kati ya angle na bango te
ozana piste na bango te ou ba pesio o exercer tant que opposant o ko exister te mutu mota ko contredire nga parce que ça na ba code chose na code wana to ko tambola te ndeko kaka o mutu moko akei ko sarole koto bat balandi peuple alandi aza ignorant tout est codé dans ba service à occupation bango le ba pesa autorisation parce que comment ba te belé baza so commune na Congo ba récupérer passeport no ba contrôler ba même no ba service na bango a DGM ya ANR mais pourquoi ba musu basala ngo bango te toujours monango mutu musa vandani na poto kapo ba soupçonner que non azana tendance ya ba résistant a comme kuna bando mbrouiller ko embrouiller mais bat musu baza libre non ozana piste ozana code oyo ba occuper ba pesio po o exercer na terrain o bango bazo contrôler soko zali ya bango te ba ko lâcher oti d'ailleurs même ba petio ba telemaka na ville na ba chege na kat na mo ba agent air bazali même ba pêcheur na fleuve Zaïre ba agent na zana ko to yibi tout ça tant aux autres musu bazolo bobo kendo kitabo buna la terrain et terrain au bango basenga absolument qui na terrain nga réponse na question non kuna effectivement bateau bazaka na terrain babundaka te bazo edende occupation bateau bazalaka na terrain o babenga makaswa disa ba opposant bango ba edaka occupation nazana kulu tout monde auti ozana e kala mingi te na bombika kombo na ye to kutana ne quelque part ayibisinga bi odon makamo nyoso bino bolobaka na uti kozala na bateau wana na hôtel du fleuve atangi ba komba bango nyoso bomona kawana donc soki sur 10 opposants na lokuta wana au moins tangi nga 7 abina bango tout baza na même langage babi que no ba pekisa biso to lobela mo occupation mais to jouer ka rôle opposition azalaka na poto ayibisinga bileki ba pek nga mona kamo na yo comprendre que non vengwa ndaza na raison makambo bino bolobaka boza na raison bango mo ba yebisi que non awa to ko lobela occupation te to yebi que baza ba rwandais mais to ko lobela yango te biso ba yebisa biso ka ke to lobela ka occupation te to lobela opposition to senga ka alternance to senga ka ba élection to kende enrôlement point barre et petit peuple o azo souffrir ayebi makambo wana te yango no moni mais oui que papa ngona mtamema ba occupant na leo na mboka na biso maman question tuni soki tobi to zwango ba parenthèse ebele o comprendre eza longue histoire na sens nini tango Mobutu azoka pouvoir Mobutu azalaka directeur ya cabinet ya Mobutu ezalaka Barthélemy Bisengemana na 1965 wana mesono ngwa azaki na université ezalaki Mobutu na Tshisekedi azalaka directeur ya cabinet tango Bisengemana bande ko pesa ba Rwandais ba bourse ba otanga na poto ngwa azaki na université il faut que tout na ba vie mokolo bazali na ba pouvoir botu na ba vie belé baza kuna ba professeur amene baza kuna ba histoire donc lisumu ya mesono ngwa ndaka po dénoncer occupation donc lokola tous les mobutistes baza na kacha système bango baza basantu ye moto a dénoncé a commis ba livre a expliquer ba congolais ba réalité ya comme démon donc il faut mon andeni ba sala ka croisement ba service secret ba ko joa moto ya za na vérité pe moto aza na sain sauf ba commis et ça politique o bango ba sala wana il faut ko ça parce que yango na biso ke mindele oyo balobaki ke ba tshela biso ye lelo ba kombolo ba vérité mais tant monsieur Noringo na lega ka sa ba congolais ke mwana wana za rwandais même kombo kanambe oya il est mtalobango abimisi ba preuve tout que mwana wana za mupaya ba belé ba congolais be baba ka okosa est-ce que lelo ba congolais baba ke ba zokosa lelo ba ko lika ba contredire ka zokosa non parce que kanambe abimisa vrai face na ye ala kisi pena ba congolais ki na za mupaya en plus aza na haine ba congolais ces garçons azana haine ba ko do azo piller mboka na biso systématiquement donc liwa ba congolais zo concernant taïti la fois passée azaki na Kasai akena Kasai pour na ba fausse communauté mais akena Kasai pour na production à diamant na place où bato baza ba déplacer au moins 1,5 million congolais baza déplacer na Kasai yo soi-disant président de la République aucun territoire wana ozobeta masolo production à diamant mais ba congolais oyo baza ba marionnette le chien de Pavlov au service des occupants bazo kende ko s'enrôler bon 1,5 million congolais baza ba déplacer ba okende ko s'enrôler wapi et tokei na est bazo ba chef coutumier nyonso ya est à pays ba éliminer bango tout ba rwandais ba noma ba chef coutumier jamais chefferie ba noma nango moto mais tout monde a Rubero a nommé grand frère na chef coutumier na Minembwe sikoyo soki enrôlement salami na Minembwe et ça ba congolais nde ba okende ko s'enrôler to ba rwandais c'est ça que na ebisio que bato baza ba opposant baza ba génocidaire baza ko accompagner crime contre l'humanité na génocide au sama na Congo parce que ba vrai congolais baza te oyo bakoki kokende ko s'enrôler baza te ba kima ba misu ba boma bango baza ba fausse commune siko o baza ko s'enrôler za banani tous en a problème il y a crise identitaire mboka eza na maboko ba paya ba occuper biso ezo senga bana ya mboka ya Congo to telema to loba même langage pour to benga na ba paya muto azoya ko loba langage o ezali
Or, langage na biso tozoloba a comme ennemi en face na biso qui est le Rwandais ou ba occuper biso. Pour quand même mo rapesi bino vrai face na yeke na za mopaya. Et na yaki awa te pour na ba élection. Na kolongwa pété pour na ba élection na bluya lokuta na ko vanda par la force. Et l'oni biso il faut tout ça. Il faut tout se réunir. Basi lo ba komi ko lela. Okuta na maman musa zolo ba tozana mibali te na Congo. Mais pourquoi toujours ko arriver ko ça la bilo wana te parce que parmi nous il y a des gens au bazali soifés d'argent, au bazana manque d'amour. Baza vraiment a besoin d'intérêt na bango personnel et yango no moni bato bazolo bozo lobaka ka bozo libérer mbokate yango il faut qu'on nettoyer tous les opportunistes au ba se déguiser comme opposants. Mais na katio maloba poni mibali na baza mibali te rapport ni za entre bato bazangi mibali na mamba Congo te basi na bande ko na biso ya basi ya ba congolais ba comme ko accuser biso parce que souffrance il est kimingi bato bazo subir torture za ba mama na basi donc ba komi siko ko zongi sa on a kana biso. Et bozo ça le côté, bozo continuer à koloba. Mais tant que bozo continuer koloba, il faut que banda ko nettoyer zone. Et mutunyo soit un obstacle. Il faut que tu bango tout hors d'état de nuire. Donc bateau va se déguiser comme opposant, il faut qu'on attaquer bango sévèrement. Parce que bango ne bazo garder yé moi na wana ndeke je paté pour na pouvoir wana occupation et perdurer na mboka na biso. Vraiment na okata maloba pour parce que puisque moi oseka ba kombo mozo bengawa mwana ndeke mwana ngana ebité batu ba Holanda bisope ba misusu bazo comprendre te eza nani wana yuzo pesa ba kombo beli mais mwana ndeke za kana mbete Hippolyte. Ah d'accord. Eza Hippolyte. Merci wana vraiment maman ya se amai to pesi mbote ya diamant noir vraiment ya mbiango na banza na sengonyo surtout esiko zali to pesi mbote mais toujours continuer toujours pour to kena biso pena to chiti na suka to moni syndicat dokolo yesu asali mouvement na yi au début congolais. Yo opinion na yo Congolais debout. Congolais debout Congolais donc to balusi debout Congolais debout. Bon, nga eloko na koyebisa ndeko na nga syndicat, je pense que Congolais déjà zaka debout depuis kala. Et tant to pekisaka ba concert, ba tout déjà bazaki debout, la fois passée na makambo héritier, na fali, to zaki déjà debout. Congolais zala debout depuis moi na vandaki na pouvoir parce que tant on ba tieli biso moi na 2 jours après missionnaire ngwanda lika dénoncer. 2 jours après na pouvoir. Alors que ce monsieur c'est un Rwandais. C'est un sujet rwandais. Combo ya Joseph Kabila, il a combat d'ailleurs ngana benga ngote parce qu'il y a combat lokuta. Et combat na biso joie qui déjà élan. Ata et ju quand même temps parce que moni lelo toujours chance dans les réseaux sociaux, ba YouTube et bimi, ba Facebook, to comme quand même na facilité, il y a ko divulguer message na biso à travers le monde entier mais les bossu zaki pena passe. Les bossu zaki passe parce que parmi bateau ba bandaki ko apporter message nga pena zaki parmi to bandaki ko na banganda koluka ba congolais na nzela ezaki vraiment passe parce que congolais sozo qui nous mobiliser il faut à l'esprit dire pour kokapo mususa ko même ko bando seka mususa ko tala ndenga ko latia bando seka mususa ko tala forme na besoin nzala mais to sala ke fort tant que le lopé réseaux sociaux yé ya ngono moni ke sali ke message oyo e panza na batu baye ba makambo parce que makambo bandikala ko lobake congolais debout dia ba congolais bazali debout lo kana web sa syndicat mbongo ya pétrole o bazui na mwanda diamant ya Kayemba na ya Kayungula oyo beau-père na azo gérer na ye na moi sine bazwa kana Congo c'est mieux il fallait azala ngwa ya nango to luka solution ako monter le ko shooter ki abla musaba congolais da batelema isabilo musi faut ça ngwa week clos communication na ba réseaux sociaux en plus na ye ko landela ile ko na ye wana bien abiki azana ye ezana ngo politique eza politique te on a évité ce que ça ONG mo galinga tenir ba congolais pour nzala na éviter mais ezabilo mongo ke na mbongo déjà bazui na pétrole bazui na ba Congo akokai ko yebisa ko luka ba congolais baza na souci ya mboka na molili bandeko to yibi pe moi parti ndamo na Congo na ba Congo to luka solution deni to ko sala pona ko benga na système mais ko yebisa ba congolais debout déjà to telema kala po biso déjà to temisa ba congolais les ana ngolo ko sikate iloka na ngolo bango mais azana droit ya défendre Congo là azana droit to ko pixa été mais ko temisa ba congolais d'abso sala ngo avant même yé parce que combat autant ko sala maya ba kiango amona kama kambu tout au sala ezelo kwa sikate pe ayebi soki nazana besoin solution pour mboka na luka banani ayebi alandaka nyoso yo toko kutana banani parce que omoni ba congolais balingi mingi spectacle et loko tout il faut ko yana na ba réseaux sociaux ko exposer yango non ba combat ba nayebi soki ba vrai congolais o bazo lutter pour mboka bo tikali komona même bango na ba réseaux sociaux te mais bazali et misusu bozala surpris un jour bomoni mutu mo boyeba ka été mbala moka se retrouver place mo oh ouais zala ki wapi uti wapi mais c'est un congolais parce que ça na batu misusu ba bundaka na bilité biso ngai personnellement so na tikala ko mobiliser ba congolais na statut oyo mais naza na ba option beli nazo sala
Donc, ce Congolais, monio sous témoin 1 ou 2 mois, comme tout non, yo sous ton monio, comme au liambon. Donc, tu comme une obligation, mon cobouille. On a voyagé quand même, tu témoin en parenthèse. On a une sur la question. Il y a ça que voyagé pour Balolia déjà. Non, maman, koliambo on a sens nini yangai moko to yandenge ni nazo. Ya yo moko total yango biso to yo ka to landaka vana ya boye na zui déjà mo information babi odombo azulia déjà mbongo yango ni ça ki voyagera aoki ozwa. Mbongo yango yangai moko to yandeni. Ya yo moko. Ah donc il y a occupation té. Il y a occupation azulia déjà na CC. Bon de toutes les façons omoni oto sala mabele eza sacré. Oui. Mabele ba sakana nangote. Omoni soki mutu déjà a touché l'eau qu'on a makambo to sala. A tous vu la gravité devant les Congolais, aux sous na force. Parce que oebi corruption et domine Kamutu spirituellement. Mutu loko langa na yebi ba Rwandais très bien. Na yebi ba fonctionner. Parce que au moins sozo bundi c'est ennemi il faut yebaye. Un vrai boxeur sera au sala combat, il faut à étudier adversaire ndenge abundaka. Ngana sala combat na yebi bato na obundisa na yebi formule na bango na yebi nde ba se dégizaka. Parce que les Rwandais sont bazapé ko se déguiser comme un opposant, ba comme pe na kan ba Congolais. Ba Congolais ba ndo soutenir bango. Nga ba jeunesse ko na yebiango. Donc tant aux années loko moko zo sala o eza ba intérêt oyo. Oyebi lelo makambo to sala, lelo ba vidéo to sala. Mama iko sala ba 50 ans na ba YouTube. Siko nga mutu loko na ko boya lelo ke moi na nga ba moni na Congo zo leka. Ba bitala mon intel, papa na sala ka boy tala ba aventure salaki. Parce que tout ozo sala oyo e ko rattraper biso. Soko lena ba paya. Soko kosi ba Congolais. Lobi ba ochelo ango. O comme le roi la zoba parce que bato belo bazoya ko sala ba aventure ba komi ko sa ba théâtre na ba YouTube est-ce que bazo penser lobby parce que ba on est ba otika l'éternellement ti ba okende mais biloko to sala ba ko motiela biso ango tant ba chelu ango o kena place musozo lingo postuler na Congo ba Congo ba bi non ça c'est réalité parce que to na vidéo na moko bo sala na Congo na tant bozaka na diaspora et sali lelo 10 ans yoté aux amons sérieux automatiquement aux a disqualifié ya on zo mona tant moni mutu musoso za combattant abenga makakazo lobela mboka aleki na YouTube to lobela mabeza na Congo akomi koya ko luka baninga oyo pe bazalaka lokola ili banda bando chrétien bango soko moni mutaza na discours wana aza déjà perdu parce que mutu aza na vrai discours aza na no perdite akoki ko lingate akize ndeko moko boyo batambola kana tamsu na marche boko kutana kwe moko boyo parce que qui combattant to bande côté hein ndeto kutana ka ba makamba ba marche ainsi de suite tout ça ba mastaté tout ça ba pirete mutu ko sauter à part ko kutana na ba marche mutu na mutaza na place na yakendaka neti biso ngana mona na mingi na bandeko toza mona CCDP à part bango misusu kutam toko sala 2 mois to mona na raté et occasionnellement toko mona na action moko boye mona ni après sili mais si o mutazo ya ko lobake oda za bosé mutona za un problème aussi longtemps que oda za danger té ba fausse commune za na Congo za yete tout les osama na Congo za odonté mais lobelango ya ndo zo mona mutu misusu déjà za noyé vrai discours elongo na monongo na ye de a commis déséquilibré crédit au bandeko pesa elongwe a commis siko ko ya ko sala discours yo déjà mutaza perdu a commis ko lobela ba futilité ya ngono moni résistance ba sala rango na discrétion lutte ba sala rango na bateau yo bazoye ba pourquoi dans za place yo ba sala ka lutte na bateau ba ya teke parce qu'il y a des combattants ba ya qui combat par hasard aye na ka poser ki likambalo yinga a commis pe ko loba mais discours ça ko apporter wana est-ce que ça discours oyo za ko édifier bateau to comme ko démobiliser bateau ya mobilisaki tout ça aussi ça compte donc ko leka na ba vidéo na ba YouTube ko lobela likambo o etali mboka o komi pe ko sala isusu ba G lobi o rattraper parce que tango ko rattraper pitié aux alate parce que auto sibir le na Congo lobi to zongi na mboka na biso to zalate ko botika kaka zande ko na biso non parce que excès na ngonde to komi na situation tango zo mona bato bandimi ko soutenir mwana wana usurpateur ye politique kanambi mona ndeke bandimi mona ndeke parce que ba ebike ata kutu bo libérer Congo bo sala biso bino eloko te to mesa na biso to zaka ba congolais. Et ce que je langage on a qui n'est pas palestinien, qui n'est pas juif, même les Rwandais, ils ont la discipline. Au moins ils bateau occupé biso, ils sont très disciplinés que les Congolais. Jamais qu'il y a bruit parmi bango, jamais qu'il y a accusation, parce que pas na ba bomaka. Ce que sali est rare, ba bomi bango moko, ba Rwandais no moni bazawana. Ils ont la discipline, c'est ça qui est bazo et l'autre ba l'équipe biso la discipline. Congolais ont la discipline. Comment on t'a collé dans la vidéo, a eu 30-45 minutes, aïe ko lobela makambo oyo eza l'essentiel te, aïe ko traiter mutu moko bopé bazarane libanda so disa babundaranai. Et pas baronder au monde en côté. Même le gouvernement en occupation, ba mende ba bochabe, bazana ba problème très sérieux ko le quand même bisoa. Bazana ba faire na ba mbongo, ba escroquer na bozo sama na kati, ba blanchiment d'argent bazo sala, mais jamais na ba réseaux sociaux yo kango. Silence radio.
parce que bayebi ke bato dosala ba rwandais ba blagaka te soki o blaguer kanambe aboma ba samba kaputu aboma katumba mwanke ayoka mabata mais bakatumba mwanke baza parmi bato ba vandisi pouvoir et occupation lelo toujours mona ba Zakari ba oloba sauter pourquoi parce que ayebi ke pas ba rwandais soka blaguer ba ko violer nenouye sima ba barrer pour discipline oyo ba rwandais baza nango jour biso ba congolais to koma nango to remona sou congolais mota leki na biso na costume na cravate alo ba kaza opposant to remona sauter parce que situation za na kati ya Congo mutu tout azolobela naza opposant aza ennemi numéro 1 ya mboka na biso Congo parce que problème à Congo za occupation et ba congolais ba yebi yango mais au remona mutu wana zokosa ayo yape na poto bato mo ba yambaye mais ça c'est quel peuple au moment où lobby so ba nommé le même bateau ba yambaki ba comme critiquer non ngala za besoin de critiquer sur ba collaborer ngala observer kana va yangania parce que mboka na biso soto subir les loboye parce que ba congolais to lingi ko tika tout et bateau ba occuper biso bazana discipline ba yebi ke o loko la zo tengama to éliminer ye pour lobby muso tengama te loko les autres malelo lobby so bito zumbo kana to ko sala pareil pour l'éducation etika libela. Ok, vraiment, tu as commis cochité, tu as commis na émission, mais ce que tu as conseil, mon copé, ça va résistant, surtout au Baolanda Bisso, au Rolbani Tinini, pour Boyo Kanizala. Bon, vraie résistance à un code. Mouto déjà dans la carte de résistance, bah ça y conseil, tu as toujours respect à l'idéologie. Conseil, bah ça mouto aïe kotuna. Odon résistance parce que la on là n'a pas apporter conseil mais mouto déjà à l'obéli mbo qui s'est occupé ngala copier ses conseils te po emsu ba ibite ba osta ba otambo na mobulu mais tant yo pesi conseil wana na émission tom so alandi nga bien ezaki bien faut na changer na zabu bon conseil ils ont ba tendance belé est-ce que moutou mususu nga na soka za lokoso ambongo ko changer été hein ouais parce que à to pesi conseil à o déconner. Est-ce que Moutoumsou, parce que amour de l'argent, ils a plus fort que yé à Otikate. Est-ce que Moutoumsou soutient aux gens dans la vidéo? Est-ce qu'il y a pourquoi il koloba? Point d'interrogation. Est-ce que ba Rwandais, ba occupant, ou ba occupé biso, ba observa kabatou na nyonsto, ba yebi qui parmi biso. Les loyo, ba la kisi général loyo, soi-disant général parce que nga ba grade na bango wana ba colonel ba général ba papa ba mama ba tawana ba soso ba tabarana na ki parangote parce que ce sont pas des généraux. Bazana bango ba na misala ba Rwandais. Tango fort, tango faible. Aza parmi bato bazo yiba or na Congo. Mais comme les alliés cop na bango na ba Rwandais, azo respecter ba norme. Pour eux ba Rwandais bazo sala pillage bazo sala na Ituri, na Kamituga. Bazo piller or na mboka na biso ba tonne d'or ezo bimananzela Uganda, ezo kene na ba avion. Ba Rwandais bazo piller Kanambe azu même na ba tableau ya ba Picasso ezaki na banque centrale. Tout en même en Tanzanie. Ba tableau wana oh ça coûte cher ba somba yango na gouvernement ya mboka ya Congo depuis na époque ba belge Kanambe a récupéré ba tableau nyons tout oh ezaki na banque centrale azu ba trésor tout ya Congo a récupéré en Kenango mais ba congolais ba le na télévision ba continuer toujours à soutenir les nyama wana et pillage au sama na kati ya Congo ba fausse commune za ko se multiplier na mboka na biso est-ce que ba congolais oyo yo lobinga na pesa ba conseil baza conscient na biloko wana. Ceux qui sont conscients, comme un niveau, comme une grandeur, gravité, la souffrance, humiliation, au Congo, ils ont subir. Ils ont déjà conseillé au Ghana, mais pourquoi tu vas blaguer? Parce que les Congolais ont une discipline. Il y a un homme qui dans CCDP, toujours fonctionner dans la position que tout le monde a collé dans l'écran taloba. Et les réunions sont filmées. Et tu y es bien tout ça la réunion na biso et tous en a quatre tu en a tous en a battu belé ba tête tout ça la ba cerveau tout ça mais jamais au monde na ba réseaux sociaux parce que tu y pourquoi toujours ça eloko oyo est-ce que lit auto continuer na ndenge nini to ko marcher na ndenge nini est-ce que biso moko tous en a discipline na makambo to sala point d'interrogation mais faut boler pour bat baye barande ni zoli pour bat baya vous en besoin batute bon tous en a porte-parole na ce moment Anto Azali et mon père les kaka ngai père mon na lubaka. Avant na ko loba tozana bato to vanda ka bon to développer si génie parce que odon za ramboté parce que bato belé baza ko se tromper aleki na réseaux sociaux sali moi 10 15 000 filles au moni ki okomi pe leader okomo loba oyo lingi non et loko nyonso parce que ça intérêt général ya ba congolais tout ngala zali parmi ba congolais peut toujours ka solution et loko wana ici là donc na koki ko jouer monopole te na lobi ke bon na consulter mututé na CCDP na leka na ndenge na ngai tant que odon là non parce que auto ça la qui start. Il est là ce qui mboka pesa libéré autant que bon d'accord ça va comme to silisi musalo to ngeto sala na ke ko investir na ba faire na privé
Ils ont obligatoire que bomoni ordonne à costume na cravate. Ce qui bino ba congolais bo sali appel. Ah là na ici quoi. Mais ce qui était na kei na ngana commencer à faire nanga parce que pour na okoma moto mbongo to millionnaire na Congo, ils ont été cause à la politicien parce que ba politicien ya lobby après libération. Ce qu'on a la voiture moko comme la deuxième voiture faut to ebojo ngwapi. Ba politicien ba généraux ya lobby après libération et vous allez que ngana za général intel. Aujourd'hui, combo soki ya Zeus, aujourd'hui combo soki ya intel non, généraux ba yeba kaye na front. Ba yeba général te aussi mi matraki na kati ya Kinshasa, ozo beta peuple o yaza innocent ça même na munduki na maboko na été. Na Congo ya lobby aux alines de quoi général, au tout moto na voiture, au bengi de kona général intervention, to kangi même général wana. Général wana il faut qu'il y ait prison. Donc, il faut to moderniser mboka na biso, to longola o ezaki trafic d'influence. Lokolo aux alines de quoi ya odon lokola pe odo abundela kimboka na ye na kati ya Congo yonde konango komi ko beta no bato parce que nga na ko intervention nanga ipe na ke prison là to mona siko mboka wana e komi na valeur donc biloko wana tout toujours mona lelo intel lokola solo la kana intel pourquoi ba libanais le ba komi ko oser ko beta ba congolais ba chinois ba beta ba congolais parce que libanais azo sala trafic d'influence azo sala escroquerie na un certain généraux bazo travailler ba mbongo bazo teka ba drogue bazo teka ba diamant bazo teka tout mais libanais on a déjà commis na appui à un certain général. Donc même à Betimbat, même les Libanais à Beti Congolais Mbata. Libanais zoye bisa au Congolais na obenga général intel. Yo Congolais comme banga. Na mboka na yomoko. Lobby blo on est fou ici là. Ils allaient ba idée idéologie au CCDP et à quoi apporter après libération. Donc toujours travailler na bandeko. Pour na rolongola complexe. Aux allez ndeko ceux qui intel. Oh ndeko no ceux qui passe qui parmi ba libérateurs en mboka. A comme ko sala ba kanaï, c'est fini. Et vous allez shooter après libération. Merci beaucoup vraiment to comme na suka émission ils qui vraiment bien mais prochaine fois tu continuer parce que ça m'a le belle silité mais pour l'instant na Diamant Noir beau s'abonner pour avoir des informations pour beaucoup tana bango Diamant Noir qui écoute na bango mais bino beau s'abonner kaka pour avoir des informations. Merci Zaki wana Diamant Noir assisi na le basuka mu pousser na 1 minute ngo banimbo tetoni. Non nazo sala ka appel na ba congolais boya ko rejoindre biso na CCDP. CCDP est un mouvement résistant. Tu retiens le numéro na biso, tu retiens le numéro bande ko bobenga. Problème à Congo, c'est un problème politique était, et ça problème alternance, c'est un problème d'élection, c'est un problème à rôle batté. Malade à Congo c'est occupation. Soko biso to examiner problème à Congo parce que mutu tout soit zobela, ceux qui va consulter pas médecin, médecin et biso ko na maladie bo babandi ko peso médicament et traiter maladie wana. Biso to consulter situation à Congo, situation à Congo c'est occupation. Ceux qui mutu biso bino que élection de ko sauver en go bo chala ngo deux fois pour jouer le côté. Oh alternance et aussi mbaté. Enrôlement ba congolais baza déplacé partout. Na est ba congolais basila. Na kananga chimbulu bato baza shooter. Bato ba okeko sangolé za banani. Ba Rwandais. To batabana bamboa ou batambola na kata village. Non. Problème à Congo za occupation boya ko région. Na 5 ans la bande ko tout s'abonner pas maman na biso Diamant Noir, Gisèle Umba Diamant Noir pour na bozo ba information surtout mingi ya idéologie ya résistance au biso tozo mobiliser le ba congolais à travers le monde entier. Merci. Merci vraiment beau s'abonner des balobines bine pas au Dombo pour vos informations restez toujours branchés sur Diamant Noir TV avec Gisèle Umba. À très bientôt. Ciao. Gisèle Umba Gisèle Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Umba Diamant Noir.